Alerte, 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 alerte à tous les combattants de Londres. Na Ngonga Oyo, il est 2 heures passées depuis que Madame Gisèle Mpela, deuxième vice-première dame de RDC Congo, a atterri à Londres na banane 4. Le traître Félix Tshisekedi atindi Gisèle Mpela awa na Londres azuli ndako na infield oyo akati côté ya bariche kuna ndako wana bazofutela yango na 12 000 livres par mois bafuti une année avec option ya kosombele ndako dans les prochains jours na Fulham na Londres. Do ba combattant boyeba ke Gisèle Mpela alongwe Bruxelles pour na rebriller ba trace na ye par rapport à tout ce qui s'est passé. Félix Tshisekedi a bondelaki ye a 50 millions, bapesi 10 millions. Et lelo oyo azali bongo na Londres ayeko batama na bana. Bino ba combattant ezali ngai Aburangando, le caporal Aburangando, Salomon Proverbe 30, le pasteur de la diaspora. Naïf Sarabino qui nazara toujours bien informé en direct à Manchester. Donc, boye bango ke mboka etekami, ba Rwandais, ba koma ba camarade ya Kabila, ba camarade ya Tshisekedi, ateki biso mboka na biso pa na bango, bazo préparer balkanisation et ba minéraux na biso surtout comme na ba Rwandais. Et loko sengeli to sala to bengana na Kabila na Tshisekedi parce que Tshisekedi azana pour un intérêt ba Rwandais. Breaking news!